Quartier D d'abord, point de vue historique, les quartiers à Liboso et Anjili. Très bien. Commune Anjili les allés créés en 1956. Car il bandi na quartier D. Avant l'Ipanda. Avant l'Ipanda, il bandi na quartier 2. Parce que étant commune Anjili Salamaki quartier 1 et Salamaki Nameti. Oh, il y a solo. Oui, quartier 1 et Salami après quartier 2. Emplacement dans le monde et PC en combo à quartier 1. Ah bon? Pour Anjili Salami na sous forme et en montre. OK. Donc Anjili Kabwani na ba venir minene. Et ba venir minene on a joué rôle à la seconde. OK. Donc so que quartier 1 na quartier 2 boulevard Lumumba. So que quartier 2 na quartier 3 avenue Munene. So que quartier 3 na quartier 4 ainsi de suite. OK. Parce que Njili basala ki yango pona ba famille ya ba parents au bazana bana au-delà de 3 4 5. Yango wana banda ko ba faux d'avance c'est ça la meke. Et soko koti na bakata banda ko yango plus précisément na quartier 2 parce que pe e banda wana banda ba faux d'avance c'est belé. Au monde ezaki na chambre bana basi, chambre bana mibali, chambre ba parents. Salle à manger, living room, cuisine, salle de bain. Donc sous forme que banda ko na ba do pesa wana ba papa au bazana bana au-delà de 3 4. Complété hein? Sur le pango, ils ont première venue la commune d'Anjili. OK. Sur le pango. Sur le pango peut bandi ah ouais c'est tout ça. Bandi ah. Mo kan Pas na bango. je biso benda. Je biso benda c'est wana. Le banda ah la première avenue. Ouais tongama na katia commune. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, c'est moi qui ai m'a dit la plus courte de la presse, mais ça, Kobenga. La Morador d'Afrique, toujours dans le milieu. Dans le chemin, comme une émission, on remercie ma boss Nabisso, Bissina Bozali, vraiment, boss Roni, Malundama, boss Yannick, sans oublier notre boss aussi, un peu cameraman à Londres, on a checking Bambo Tebele. Et pourquoi pas, on a fait ça, Bambo dans la famille, Mathieu, la mobile, on a bon, maman Laura Chou, Moté, Maya boss live, maman sociale, pourquoi pas, on a fait ça, Bambo Tebele, la famille, la famille Mialou, Kéral Mialou, Tichik Mialou, Sephora Mialou, sans oublier notre cadet, Andy Mialou. Voilà, très chers amis internautes, on a vu sur la podcast, vous avez déjà écouté, parce que tout le monde il y a vu ce podcast, chaîne des actions. Pour la soutien du peuple, la chaîne émission sur rappel, la bitique, tu la borfelina, tu peux savoir moi l'osso, moi mungwa, au palinga sur moi étiquette, moi biscuit, moi mili, regardez les alabos, bangati, vous contactez sur le numéro, ça dépend de cash, voilà vraiment, Zambé à Kopambo Labino. Voilà, toujours, il y a vu ce podcast, toujours na commune Yanjili, ici quand tu vous avez découvert, on a mis ça comme ça, la rabine, la commune Nyonso, dans la Sabi Bandora Basta, Bandora Joueur, Basta, c'est belé, et bah joueur, bah comédien, bah musicien, bah boxeur, bah catcher, bah tout, on a tous venus au côté de mapango na bango to beta rapidement histoire ba quartier to sera balader après na ba veni ba yiki ba lo ka ndenge zalaka to utaki l'autre fois na quartier 1 sikoyo toye na quartier 2 bisika oto ko découvrir ni les bons moments na quartier 2 awa et bon à place historique à quartier de Bogoye bango ba terrasse à quartier de Bogoye bango ba star à quartier de Bogoye bango na zanga morote
nazala ndeko aza guide wa ko guider biso na biso lelo ba beza magas na biso lelo ba commentaire na bino ba njilwa biselo so bozali partout dans le monde elle mara bo s'abonner njilwa non o s'abonner te s'il vous plaît vous s'abonner parce que to lagi sabino njili ko banda quartier 1 na 13 to so mena ta ko kota toujours na milliers il y aura sentiment na sima caméra na sabona mon réalisateur José Moumou mkele ba ngenge na ye ba bin pourquoi pas na biso motene et pas ye moko mta simbi pena ma montage wana réalisateur ma casse ingénieur de basadi ça ba mote belé voilà très chers amis internautes vous appelez même Mora nanga elle mara de la presse non ça musa kaka ina message ko sala na ça toujours na milliers na côté na vous savez ko expliquer anazan oza kimbuta j'espère que bandeko bomona couloir kimbuta yango presse e kendati kimbati et puis okilati boulevard et bima quartier 1 bino mo bozo mona bi TV za radio te ton loba réalisateur nanga zo lakisa et les sacs de même moral biso mi balé to ça musa biso même moral sur la même moral te to tamola bien te le droit to même moral to tamola bien zoanga vraiment na avancer na solo na ndeko azolo ko la guide wa ko guider biso na biso lelo a ko sepelisa banjilo nyonso boza partout dans le monde ma beza lelo na koti pena venir na luka za quelque part ba bisi nga pesa za wana tout so pena temps a beti la biso li solo pena ya quartier de banda wapi esukela wapi ba star nini ba na quartier de ba joueur nini wana ba musicien nini ba boxeur nini ba judoka donc nyonso wana boyebona émission et puis ba place historique ya quartier de on appelle bar mo akala te ba ebimaka na nebo donc et puis que nyonso wana vraiment et ko sepelisa batu nyonso ba abonné biso nyonso ya podcast vraiment to baka to sa mémoire toujours na bino nazo komba wana pona okuta na ndeko aza gine na biso na ozonga bino calamité merci beaucoup. Voilà, donc tu as déjà tout faire ndeko na biso tapé njilwa pena tongo pena ozo pena tanga loko bete la biso pena moi solo ka ndenge zalaka. Bonjour tonton. Bonjour. Bonne santé. Santé madame. Pourquoi se présenter bien pour bandeko pena ba tala biso lelo parce que lelo peut-être ma belé na yo ba bi yonde mutu oza mona histoire vraiment ya quartier donc li solo demandé pas non lelo se présenter dans ça li solo obima pas na ngamote parce que place boyepe ils ont ba notable auto benga baza ba notable te mais baza ba mikolo lokola papa nanga grand frère nanga papa Nyo Sazali voilà a c'est la paix parce qu'il y a des grands musiciens c'est parmi les musiciens Njil mais tu abetaki na mpirité abetaki na OK jazz te mais basaki pe moi histoire donc autant nous la repèse là nous peut moi 1 minute voilà et ça peut être côté musuboza na papa Jado ye wana vandi azape vieux to salaka na ye azape mukolo na ba âge akomi pas repèse là nous mo lo mo ya Njili pour ba omba sala ki ngana relater histoire mais ba monde ba vivant c'est que nga préféré to ba na ba papa après to bien ce qu'on a pour comme ça ça biloko pa na ba moi pour boya pa na kombo na de Matoma Kondele voilà né grandi à Njili voilà quoi bref présentation à moi comment les peser déjà comme grand jogo déjà donc tu comprends déjà ça fait dans Njilwa tu connais pas papa et puis papa to rozaka au téléma tu as préféré avant dans respect papa Nyo Vanda après c'est la balé qui a moi lo mo oh là là na befona fanda pour ça la biso mi balé tout ça pena ndenge moko voilà en tout cas merci beaucoup donc papa bonne santé un peu bien en tout cas c'est un peu sur le micro bon ça peut micro c'est bon déjà sur le côté nango pas de problème là moi bien par rapport à HPC c'est tout à fait normal voilà papa moi les solo car pour la quartier D na habité zandeni côté musique babi yo pe ndule man depuis 2000 la caméra biso na mona biso là c'est belle réunion OK le secteur biso zaki sumukina et en fait sous mélodie voilà étant présent président Boukwaye authenticité comme sumukina OK sumukina na data biso donc qu'est-ce que ça va à l'intérieur de l'union de populaire. Wale za populaire baneni no. Bosani voilà. Ezo yakate. Septembre plus 29. OK. Plus 29. Vamos ana Njili abilo pela mabe. Voilà papa zona Jen. Vraiment. Il y a eu des pics, ça les grands missions sont Kwani. C'est quoi série moi quelques collègues pe bozaki na bozaki ba nous taper ba commune mususu pe ba oya ba ocha basto ba no fréquenter kana ba na Njili.
tous les amis mingi souvent banjila quelques affaires machines mingi to banjila quartier la quartier banjilo randi bondo sangana bino siko moi historique pe ba collègue mususu pe bo travail bazala pe ba musicien ba ne wana pe oyo yebi ba bima ba orchestre minene est-ce que bazali na njila c'est bon là pe wo to kana na bien na bien so ko le Grand Samara quartier il quand tu reviens dans ce cas, tu peux faire à jouer du stock qui me donne. Il y a des mouvements bana, petit bassin. Voilà. Voilà, mais là qui ne quoi bien que ah ils ont le pont on dit poso, il y a des quartiers B, est-ce que c'est solo? Ah d'accord. Bah oui, ah ouais, na quoi ah base, ah nena yoki. Oh, il y a solo vraiment. Le premier parcelle, il y a quartier aux Alopango. Ah, Morel, je vais la résumer les parcelles. C'est historique, hein? On va vous l'autre, fait vous l'autre, va serrer mon bout de rien. Bon, mais quoi par exemple, les limités sur le tour de fait dire, ça va bien avec le bâtiment. Voilà. Ils ont dit, bon, nous faisons la condition bien. C'est rare, moi. Oui, la condition bien. En tout cas, papa va manger dans le sens où papa va dans le salon. Je m'en ai pas par jour les alaki. La fin dans le ballon, franchement, pour déjeuner, dîner, souper. Voilà. Ok, merci papa. Et n'habite de ce moment le basou les antas que mon anjili peut-être tongo pour la quartier de tongo. Mais ça moi pour me stage et puis là qu'il n'est pas papa mususu pour m'a rembourser les délais. Le basou a gagné. Le basou a gagné. Donc tu souhaites il doit des sons. Pour la saison de voilà. Avant de ça, voilà. Très bien. Je m'excuse. Voilà. Bien. Pour ça, déjeuner, on prétend pas la tour, on va foutre un peu de peau. Très bien. On va prétendre pas la tour pour ça déjeuner. Maman, on va pas oublier de porter tourner. Tu les as pété ma finger. Voilà. Voilà. Arrière-grand-père. Bien. Sa licence, voilà. Merci beaucoup, papa. Vous avez papa Moussou, donc vous avez une rigueur, vous avez papa, ça collier, vous avez Moussou Penza, et Zoya, mais autres qui me comprennent kaka, tout ça, papa, ça me prend après, tu as ce pas guide, la biso, ça pénal, les lopenda, tout ça, pénal, tabette, la biso, moi, les solo, à quartier de, vous avez aussi fait la matin, papa, mbote, les sous, papa, comme bon année. Comment on a eu papa Jadot Manzenza? Papa, on a fait un ciel à la quartier. Donc, on peut être bien en Gilles. Est-ce que moi, je suis bien, je suis bien, je suis en Gilles. Gilles, moi, est-ce que vous avez un star? Est-ce que vous avez mis ça? Doté. Quartier D, voilà. Tu précises bien quartier D. Il y a domaine nini. Il y a nyonso, il y a ballet, il y a judo, il y a musique, il y a théâtre, il y a quartier des siko. Ce bazali, il y a ça va comme une solution. Surtout ballet na ballet. Tu as na mfugila. Tu as na Rex. Wamba mfugila. Joueur ya Mambenga. Rex, joueur Mambenga. Tu as na Vieux Carole. Il y a Bilima, le grand gardien. Wasala penda succès na kati ya commune de Njili na lero na po beta na Bilima et la black té. Voilà. Bakana ba pele lunangu. Bakana ba pele lunangu tu es dans le sport mususu. Tu es ba mètre carré na juju, mètre carré, na mètre magasin baza mo mingi. Voilà. Bon. Donc comme la musique tu vois Vieux Samara Les Samara na Stukas, hein? Na Stukas, tango alita bembo.
commencé on a l'orchestre malgré mais voilà l'orchestre les myrtes na l'Erwana les myrtes fana na giteni ni susu donc ma soleuse amini mais kala ko bimisa ko ya brisque ça répondre parce que mutu eza moi voilà c'est comme ça mais ce qui est peut-être faut que tu attendes par-ci par-là manda ba histoire na yebaki ba place à loisir pe zalaki tu vois qui na mafweni bar wana ba grand orchestre bede mafweni bar place ndobe koma wana veni na veni tsona mpango kaka sika ndobe koma mafweni bar ba madilu ba beti wana ba lita bembo ba boti wana ba nani yo ba mopero ba beti wana donc orchestre bele place les kawana donc orchestre sala kombo bete na mafweni très bien na mafweni bar donc sala ka fierté à koto donc ba uta bipai na bipai ba lo beta wana ba benga nzela mabele solo lero nzela mabele donc aiza kimbuta ki boete nzela mabele to benga nzela mabele oh là là wana nzela ezate mais ba grand sar na lero neto madilu banani bazo beta musique na ndombe wana nde uyinda mabe makasi donc vraiment manda ba histoire na yebaki yango wana atake mwana njila quartier ozaka fier na quartier ya bino osiprendre ngai vraiment papa moi esenga ka boye vraiment mais senga bieto obeti mwa histoire wana vraiment bayebi ke banjilwa bayatala yo bayebi ke vie akosa te tv eza radio te bilili ezolakisa siko mwa avenue mwa histoire avenue ezali avenue nsona mpango eza avenue moko mpe bon justement naotobosa na vieux biso malgré que son âme se repose en paix qui na vieux Mukusa apeta na bilima na vieux Carole autokutika biso voilà yena komposa na yete moni bon doit peine ba homme célèbre oya njili peye baki ni doit papa l'homme ba autokutika biso aki bana de bana de kaka OK papa Masengo na lerwa na ba papa bitika pour les bitika lerwa vraiment comment tu vous mets sanjili mais mwana de agira pe komi c'est bien wana iba neni wana bon wana avant que bitika bagina ba na ba scoti na ba scoti na ba lubuma période moko moi manda ba histoire na yibi l'éviter so metuna monsieur Zali l'éviter tenga ngaka moi histoire so ya venir et vous ala parce que da yoka qui a venir j'aime so première avenir bon ngana ko compéter sur le pango za première avenir na commune Michel OK sur le pango sur le pango pe bandi awa sika to ça bandi a mo réaliser la biso pena zona biso pena ba sia wana do banda awa za première avenir o tongama na kati ya commune ya Njili quartier D voilà mo réaliser la biso pena venir yango yo c'est que première parcelle yango mususu wana yeye sima donc je vais la première parcelle voilà très cher ami internaute il faut mon ndenge papa ba ko expliquer biso penza lebi ke banjilo bo ça ba commenter parce que ba ko ça TV za radio te première il y a venu il y a commune Njili na quartier de Yango donc tout ça pe na ba guido baza pena deti papa mukolo ba ko fona ta kosa eti ndeko na biso ba konde les jamais ko kosa parce que il y a guide Congo yebana j'espère que ba te belé bo mam tozolo ba Congo déjà yebana papa na bi de so mot de la fezali na continuer ce qu'on a yemoko malgré surprise mais na ko décevoir binoté très bien moi mi tuno bo tuningai bona yebaki na répondre ngape na remercier bino voilà pour salam sala kitoko salam salam malamu merci papa moni on va discipliner nango peut-être la prochaine occasion on va peut-être besoin de si comment tout moi makamusu voilà ngape na ko na recherche voilà oto tanyi kombo te bolimi sangai voilà en tout cas tunga bien levé bolimi sangai peut-être mbalasima tukutanga po histoire va changer en côté belé voilà on a lelo mwanda mbo yele nga brisque na mo ke c'est on a tangi ça prend le coup de signer sur la voilà merci papa bambo kezate on peut ça bambo voilà na ba bakius ba yele ngai papa Jallo Manzenza
yebi ngai ko ba yebi en tout cas merci mingi ya ko pas ça fait mais merci permis na maman Mara na papa Josué chaîne Yabiso podcast chaîne Yabiso podcast voilà peut-être mbala sima to c'est l'émission koleka oyo très bien papa merci beaucoup en tout cas utika malamu toke na biso na ndeko makondele siko to beta siko moi solo ngo donc baike bana poso yoka sikoyo moi histoire vraiment ya quartier D dans le quartier des Amaboro nayo Sarana aussi. Bon quartier de soto to bandana bandi boyoki ba papa ba lobby. Voilà. Biso to compléter kaka ndambu. Quartier de d'abord point de vue historique les quartier liboso ya Njili. Très bien. Commune Njili les ali créé en 1956. Et bandi na quartier 2. Avant Lipanda. Avant Lipanda et bandi na quartier 2. Parce que étant commune Njili Salamaki quartier 1 et Salamaki nanati. Oh, ya solo. Oui, quartier 1 et Salami après quartier 2. Emplacement na Ngonde et Pessango Kombo ya quartier 1. Ah bon? Pour Njili Salami na sous forme ya montre. OK. Donc Njili Kabwani na ba venir minene et ba venir minene wana nyo jouer rôle la seconde. OK. Donc so que quartier 1 na quartier 2 boulevard Lumumba. So que quartier 2 na quartier 3 avenue Munene. So que quartier 3 na quartier 4 ainsi de suite. OK. Parce que Njili basala ki ngo pona ba famille ya ba parents au bazana bana au-delà de 3 4 5. Ya mwana banda ko ba fo d'avance salameke et soko koti na bakata banda ko ngo plus précisément na quartier de parce que pe e banda wana banda ba fo d'avance c'est belé au monde ezaki na chambre bana basi chambre bana mibali chambre ba parents salle à manger living room cuisine salle de bain voilà. Donc sous forme que banda ko na ba pesa wana ba papa ou bazana bana au-delà de 3 4 voilà donc Njili banda na quartier de plus précisément na Veni Sonampa numéro 1 Otoza Njili banda après te na ba Veni mosusu nzela o bozo mona boulevard Kimbuta na Kalisa ki te zaki nzela mabele zaki bilanga ikabula ki 3 ikapitwe kabula ki 2 na 1. Donc Dena est en frontière d'Agibila. Président Kabila, Joseph, a inauguré l'hôpital chinois à l'époque. Si j'ai une bonne mémoire, vers les années 2000, quelque chose comme ça, retourne à Yétan, on a commis Liboso, na entrée à Veni. Na côté gauche na télé mais côté droite tous en boulevard Lumumba gauche Mangobo na entrée Mangobo qui mbantseka na entrée Mangobo côté école Saint-Gérard voilà les population tellement qui est boulevard OK c'est vraiment bazaki na gouverneur de la ville Kimbembe Mazunga batala ki yango bakeinde après mikolo Kimbembe alongwaki na reine nde ya Kimbuta de construction ya Veni Oyo asphaltengo ebandaki et aussi la na pena reine ya Kimbuta ya banda Kimbuta mais officiellement comme on a moins Kimbuta te OK il na comme musuba ndo benga ezali na kombote tant bazo sala moi ezaki nzela mabele après nzela mabele et kokoma boulevard Kimbuta donc au sein après je profite ko senga l'état na biso ba pesa ngo kombo officiel parce que boulevard Kimbuta eza kombo nango officiel te voilà soki ba ko retenir yango et vous allez bien soki ba ko retenir yango te et vous allez payer ba moka ba oyebela so na mémoire abatia Kimbuta po ezaki série na malamu so pété ba changer mais ça na komona mais c'est comme si ba changer on kombo esimba te tika na nga Kimbuta ba ke na nga bo pesa ba 7 benit na Kimbuta na lia mo liboke e pesa kenda bongo voilà so ba changer nga kombo de ba embryer bon et embryer bon voilà merci siko to ko avancer siko yo quando siko ko présenter ba place touristique ba place ba star ba biloko donc moi li soleil beta makapé ni to tambola bo ko sala bela kitoko quartier de toi na place à boulevard Kimbuta na bandi bo filma ki yango voilà déjà wana ezape place moko lelo comme place moko touristique très bien soko na quartier de soko leki plutôt soko na Njili oleki na boulevard Kimbuta te c'est déjà un problème voilà donc eza place touristique mais nous deux toujours bénéficier parce que ngambo boulevard Kimbuta pe eza na de voilà la place touristique na biso mususu na quartier de eza place à bureau ya Seni place à bureau ya Seni parce que Seni na biso Changu Mobimba bureau ya Seni nango okaboli Changu Mobimba te je parle de ba commune Kimbantseke Njili Masina bureau ya Seni na bango nyonso eza na quartier 2 na place Makemba place wana pesa na bureau ya quartier 2 eza place mo touristique pourquoi parce que mutu nyonso au vacances na wana fa luka mona voilà on ba place touristique mususu ezali eza lokola ba place oyo banjilwa ya kala to bato baza
Giloité baluka mingi ba mona voilà ba terrain na biso Mwindu na frontière ya Ndolo na ba avenue le roi ba Luputa terrain on appelle ça terrain moko historique parce que ba tournoi balé il y a 20 heures à venir et beta kuna mingi il y a pas mal de places mais on va le découvrir petit à petit. Voilà très cher ami internaute tout le Bara TV radio j'espère que bon mona que to sala musala kitoko ne na to sala ça to ba découverte ça boy donc essayez ba commentaire na bino et mate puis vos like ka ba partage na bino ya ngo pesa biso force isusu ya ko sala ko créer ba découverte ça bien oyo o messala ko CPA na toujours to le Bara kaka boza toujours branché pe connecter na chaîne ya biso podcast donc ndende ko lo ba fait ba lobela ki mingi ba joueur ya l'époque papa Rex papa Mamfuki laza na poto fait papa Mokosa uta oteka biso mais ezaki pe génération mo elandaki voilà tu na génération lo ba mputu ma bi trésor yepe mona quartier D OK na veni na Mbandaka asi to komana so le mona pa na ba to na ba joueur lo ba René Makondele yepe mona quartier D na veni so na mpango yepe abeta ki bale akena mona ni to ba joueur lo ba Deo Kanda ah bon yepe azali quartier D Ndolo donc ibaza batu na biso ya quartier D très bien et ça évolue même si ko to na ba joueur parce que to na veni so na mpango na moni pe na nzela na moni petit na ngai c'est parmi ba joueurs yepe za évoluer déjà yeyo joueur à geste si j'ai une bonne mémoire. Bonjour. J'ai Imena. Oh Diogo Pendako. Il y a c'est la biso moi combo ba 2 3 4 joueurs il y a série na bango. Ko ba mputu si ba leki, ba DOP si ba leki, ba René pe si ba leki na ba ba GI si go ba za. Ba joueur na biso ba na D. Ko yebe ko c'est la 3 4 personnes ba master na. Diogo. Boni. Kimezali. Kombo nani? Kombo Jeimena. Jeimena, oza ko évoluer wa Micho. Nabeta na GST, jeunesse sportive de Tchao, naza capitaine. Wa capitaine. Donc brassa eza mabona. Ah, le tu visiter bino na quartier de to ba ba star à quartier de bino boza parmi parce que la Micho eza ne bino. Na ebité soki à part yo, zapena moi connaissance ba Diogo mususu pe à quartier na moment ba obete baza ko évoluer, aussi tata ba nona bango esa pena kito makasi. Ba Diogo baza belé, baza vraiment belé. Eza même na tournoi ko ebeta ma ba quartier. Ebeta pe déjà match de bosso de gagnaki. Donc, nous avons na Diogo va défendre quartier de très bien. Ba Diogo Lionel P bazana, ba Diogo Nina Kiala, ba Diogo Marachi, ba Petit Shakiri, voilà. Ça vous met belé. Ba on va sauver ta division ni. Ba division ni voilà. Ba beta Ligue D, nous bazana Ligue 1, ba beta. Nous allons ba na quartier de wana na tournoi to beta na ba. OK, ndego pe ba Diogo. Et azana champion, ya za champion. Eh kanga bi luka ba boxer te. Ah! Champion. Boni. Yonde bilanga makofi. Aso mta mega ko ekayo betanga ta. Betano lisolo mo ametel pe sport ba judoka bazali ba liter des alaka. Biso koto mingi penda box jina judo lit penda là. Ils ont raté hein? Ils ont penda mais là. OK. Box na judo mta top. Box na judo top. Fédération là quand même ikolo penda ces dernières temps mambo comme calme. OK. Combat pe ba combat pour 4 rondes de monde. Voilà. Et moi mambo penda par rapport à Mikili à la mais par rapport à l'époque comment on s'est retrouvé. Moi s'est retrouvé. Robert Esco ata moi ba champion musu baza ko lekayo. Quartier D. Ba champion surtout ba collègue na be de boxer na bango na champion léopard na champion chinois donc basé belé voilà champion les peuples donc ça pina na Mohamed Ali Mohamed ngana o sepo Samuel bilo ka bosala wana e panza batho no sala ngo guys abe wa bilo wana suba be kiti selo a mini no se kwe voilà voilà mais éviter ce boza message en plus parce que tel rabino boza déjà boza de fierté à quartier de la minicho moi li loba mo bambo te pesa ki to makasi bon so nga koloba so ko peta mbote en fait mbote d'abord il faut ba flex na sur Chili très bien ba jogo ba maître pour commander ba sala peso fierté voilà ko ba bina ngai ba so na ba jogo Jeimena ba to ba yinga ba mbote na bango vraiment ba tanga ba kombo champion ouais la
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, la tiki na rabino, déjà toujours comme ça, Moussala. Moi, les soleils ont un c'est pas nous la champion c'est qui trop fort. Donc on va dans l'actualité. Donc tu as mettre sur ma casse, on peut marquer le sous njili, pas na yango tam sous caméra au sala moi ma parce que mettre voilà. Mettre bir tie pas la maman na mettre ya kenda ti ba Japon pour na bani. Donc format peut élève belé. Tu on va mettre le va mettre musu pas azobela abela mettre ebende. Il y a ça qui peut natif à quartier D mais à comment na quartier 4 pas na yé. Donc toujours souhaiter que ça soit mettre bir que ça soit mettre ebende ba bonne guérison ba zala bien. Voilà quoi. Voilà toujours avancer, toujours chiter. Tu peux direction to comme na tuni kuta direction ba benga ngoni. Oui, ça direction quartier D que marché Mangobo. Marché Mangobo peut ça marché mongo répété na quartier D. Donc quartier D ana marché na marché mais ba quartier musu na ba marché. Ba quartier musu eza na marché pour njili ba salango na respect ba makambo. O mona ba quartier o mundele. Ba quartier o mundele kabola na njili. Le quartier 1 tina quartier 7 ba quartier na nyonso eza na ba terrain espace à balle eza na ba marché eza na ba espace bana ba osakana eza na ba terrasse banini mais au noir akabola depuis 8 13 au moins ba absence la biloko wana ezali urbanisation na moi eza vraiment malamu te donc OK Mangobo quartier 7 eza na quartier 7 soki na 3 baza na wenza na bango moke à 3 quartier 5 baza na wenda 5 voilà quoi donc awa au mona marché Mangobo so pe ba luka ba zwango moins serre et vous allez bien vraiment ngaye ya biso podcast mimo bozo mona ba abonné bozo mona vraiment ndenge musala zo sala matuzala ndeko so ko expliquer biso pena correctement ni to lingara vraiment ndepé ba abonné biso bolingara to ça ko découvrir parce que to ça ba découverte ezaki to yeba ki eloko te bazo yila ki sa biso c'est comme ça pour nous clair en bref pour définir vraiment les arabes donc on a invité on a venu sur la première avenue voilà ils ont 13 quartiers. Voilà. Quartier 2. Quartier 1, les longues comment mais les choses à quartier 2. Voilà. Quartier 2 il y a un moko. Ils ont 25 avenues. Très bien. Tu as dans son empango place to uti, koto to komi na kitwengi, voilà. Koto zana kinkenge, to kitobo, kitobola, selo, kenge, banseke. Donc, quartier D, ils ont 25 avenues. Oh, ils appellent commune Moussous. Voilà. Donc, c'est bien déjà. Donc, quartier, c'est que Njili, ils ont tellement mounène. Oui, Njili. Donc, mon quartier, moi, ils ont 25 avenues. Moussous. Quartier 1, il y en a 15 avenues. Vraiment. Donc, quartier D, les quartiers, il y en a mounène. Donc, il y a qui se peut que ça là, on liboso. Liboso, voilà, c'est comme ça. Parce que maintenant, ça là. Voilà. Et puis, comme on a biso, chaque quartier Njili, ils ont un surnom. Biso, dans un quartier D, mais Bilombe. Quartier 1, ils ont quartier 1 Makasi. Sauf qu'il y a un quartier 4, ils ont Équateur. Ok. Donc, biso, si vous avez quartier D, surnom na biso Bilombe. C'est ba Bilombe pe bazali comme pe ça m'a pas badin ya osakati Bilombe bazali makasi poto ça peut battre mususu ana emuta makasi tende ba mettre adri cha motomètre yebo ya boeta mususu karaté teni nteme po beta ye ada Bilombe voilà donc atikala ne ko polate na histoire na bitumba atikala ko polate voilà quoi et mettre adri motomètre azana poto voilà quoi. Non, quand on bête les solos, il y a des joueurs minés, au pele basala pe fierté pe, donc ba trésor pour tout ba de okanda. Si on ne ba no ke bête ba stade, bo ba no soutenir bango pe ne zala bo kanami mo bondo ba yike bo soutenir ba diogo to ba no tika bango ba ta commune musu ba za sima na bango. Bango ba za ba fruit ya quartier. En particulier fruit à quartier, en général fruit à Njili. Déjà na niveau on a ba komaki, ba été obligé à soutenir bango. Donc on tika bango te. Voilà. Ba bête non on a be équipe oyo. Ils arrivent équipe il y a côté à quartier D, une équipe à quartier 12. Quartier 12, c'est la frontière. Jacques Trésor. Jacques Trésor, pas président Chamala. Quartier 12, il y a déjà frontalier, quartier frontalier, dans quartier 2. Très bien. Donc, avant match, toujours ça a un siège. Pendant le match, tous en terrain, tous soutenir bango. Na ba match à ba tournoi pe à ba quartier.
interquartier on bet la sous quartier maman tu na on va bébé ça trouble ba bundara massa c'est bête yango na yo yango te yango ana parce que batu bazo ko comprendre sans à loisir te voilà donc batu na ba match on va balinga ropola te yango pe ça peut dégoût na ba organisateur ba sala ba makamba et là ba tient na vacances batu ba sepela mais bino toujours mon boulot mais dernièrement mon boulot est salamité incidé les cas qui na match nzete batu ba mataki trop na nzete nzete ko ya kinde bomaki moto moko et bomaki moto moko mwana na biso ya quartier 2P mwana quartier 2 kufaki ezaki na match ya quartier 7 na quartier 12 angome ezaki makasi et mwana nzete tango ekoyi azaki na C et fini akufi pour des raisons d'enquête ya mwana ba interrompre nanu tournoi voilà interrompre tournoi le temps ba bongisa ba makambu nde tozo zonga na tournoi vraiment le petchana zo lo ba donc master na bango aveni quelque part au petchana kufa donc comment on a morgue na ezana na morgue azana ba 15 ans, 16 ans. Marché au marché. Montréal, marché à quartier D. Voilà. Marché à quartier D, marché Mangobo. Et après marché à Kala. Voilà. Et ton ami déjà vos alito. Et biso et ton ami biso ça déjà. Et ça qui parking. Il y a ba terminus abakare utaka bakara ya na ba fufu voilà mais kolo parking wana muta initiaki acha parking wana ko nezaki papa Mangobo et à partir parking wana ekomaki wenze ay ba pesa mpeka kombo wenze Mangobo wana banene en mémoire c'est vers les années 80 quelque chose si j'ai une bonne mémoire 87 88 89 voilà. Ah, mais ils sont là, moi, nous sommes bien. Donc, ce qui tourne, ça interrompu, tout autre, tu as une décision. Tu as lutter, tourner, lutter contre Kuluna, contre les criminels, tu as ça la matin, tu as check au tournoi. Et ensemble, tu as Yankee, petit Yankee, et on va comme encadré, il y a l'équipe à quartier pour mon boulot zalaté. Très bien. Mais malheureusement, incident, c'était quoi qui pendant match. Et Moutakofi. Voilà ce et coïncide que Diogo Mora bête na Martinique azana yé mutaleki ici. Sacrifice, c'est comme ça. Biso ba noir to za bongo. On est comme ba juré dès tu m'as condamné, on m'a condamné mutalié moi na. Là, yo ko tuté. Tu vas ko tala Kitobola. Kitobola. Terrain ba match ba tournoi ba veni. Ba veni Kitobola ba talibanda veni bana Kitobola so boza. Tournoi c'est pe dans la carte. Malgré tout ba pousi ba mapangu ba terrain zo konda. Voilà. Ah to za na Kenge. Kenge côté l'hôpital il y a Armée du Salut. Ils avaient place moko historique, touristique, bah tu vas hôtel l'hôpital wana, hôpital moi il y a Kaleza na maternité. Ils appellent un traitement il y a tuber tout ça. Donc bah tu vas on a mingi voilà quoi. Voilà. Ah wa soto leki Kitobola, to kende na avenue Banseke. Donc avenue o elandi eza Kitobola. Oh yo Kitobola. Oh Kitobola. Après Kitobola, to za na Nseke. Ils ont compliqué, bah venir très très compliqué. Donc ndeto bande koloba o Kitobola soto le Kitobola to le na avenue Nseke akuta na avenue ya ba grand maître on a biso maître Adri il passe la kombo makasi na njili donc akuta voilà. Dans mon appel là bien que ce qu'on a CPP la quartier na mon on bien par rapport hein le quartier est vraiment ils a commune o ba quartier nango malgré tout ba vente ezo salama ma pas mezo teka manana désordre mais ezo garder moi originalité nango mais bato sika pe ba la ngam na bango ata ba pas mezo teka mabino ba ndwa ba okendaka bato sika ba ba comportement na bango donc yango moni même njili na ba quartier na biso net ba quartier des ezaki quartier moko boye ezaki quartier moko boye ezaki quartier ya Ngwasuma mais suite que ba toupé ba authentique bazotika bato bazo ya sika bazo apena na bango voilà lalende ba moto pe ba moto do yebi moto na Kinshasa sans moto ya homme de Romo sunga bisoti oh tozana ba veni Kenge oh tozana veni Kikwama donc que direction principale au avenue oh avenue direction principale oh eza avenue Kenge Kikwama Makonga moi to okende siko na sortie njili comment que na sortie njili na côté quartier 3 so to venir na côté quartier 12 to mona ba Bosonjo to mona ba venir à côté wana ba Bosonjo so to ke na côté 11 to mona ba
avenue le roi Bakibunzi, Wizi, on a tout bien. Comme tout bien la côté quartier 3, donc tout que des siko bama Konga, Bandolo, Banzundo et puis tout bien quartier 3, tout ce qui s'y va. Ok, voilà très cher ami internaute, nous on est au tambour toujours, tout ça toujours dans Katia, commune Yanji précisément dans quartier des biscuits où ça la découverte, mais moi besoin par rapport à découverte de ça lelo, nous allons découvrir ça guider parce que ngani na zabwe, so atingara ana bungi nanga. Est-ce que Josué peut venir? Josué peut venir là te. Ah Josué va venir là, c'est atana bas nolinga Josué me manga na ko matinda donc to sala musala on ka ndenge. Quoi moi ils appellent mon ko na moi histoire, ba tournoi inter-avenue. Voilà. Maintenant on beta na terrain un peu ce bon réaliser biso vraiment ya mwana to beti pe ba tournoi mingi awa na avenue oyo mais ensuite ka ba ne ba to poussa ba mapango à des conditions mais il y avait pas mal de matchs ici. OK. Donc na compte à souvenir bande ko to arana ba on libanda so batali yango ils vont comprendre. Bon comprendre. Ba vrai njilo vena. Vrai njilo. Donc to sabino avenue yango yo. Ezali quoi. Mais bino bwana njili bo ka mundo ko ta njili ba bino ne la poto botondi. Eloko wana ndekatanga. Ba commune nyoso baza la poto. Ka bino njili te. Njili eza parmi ba commune oyo poto le quartier D. Voilà. Njili en général mais en particulier quartier D. Bana poto pe baza ebele. Bana poto on peut ba bois karabango na ba nzembo. Na pesi lokola kombo ya vena nga place azali na poto ba Jean Willy ya baba na quartier D. OK. Jean Willy ya ba mona quartier D. Abima penjili akepe kotonga libanda. Voilà. Adricha motomètre o ba bois kaka. Félix aboua ka mingi na album na signature. Mwana ya quartier 2. Donc voilà baza ebele. Ba René Makondele ba bois ka ba mputu trésor ba bois ka ba bana quartier 2. Donc quartier 2 ça la fait fierté makasi. Voilà. Na plan musical to bimisa ba bisi no ve Samarazaki basiste. Voilà. Sérieux on n'a pas dit ta bembo po bete zaki lo mukete. Si. To bimisa pe ba joueur o ba sala combo yo yebi sur le tangi ba porte les biso pe moi Chan moi implice na moi c'est comme ça. To za pe na orchestre mo ko zaki na njili sonora vibrao. Sonora wana esalaka concours moko boy bralima banda obetsa ya ba orchestre. Voilà. Ba orchestre ba nouvel talent. Sonora wana ezwaka prix numéro 1. Ils allaient fiers ya Njili mais particulièrement ya quartier D. Le quartier D pas apporté beaucoup na Njili. Voilà. OK, ils ont mon appel parce que tant aussi déjà ba non ya batu o baza déjà puissant c'est que moi quartier DOP abasi moi mon wa pili na commune Njili. Ils a fait na tournoi to beta ba quartier. To gagner quartier 3. Ah, c'est bon makasi. Et là c'est quartier des Abilombe. Et tellement avenue commune à Liboso. Quartier Liboso na Njili c'est que mapambole là lia. Ah ouais, hôpital armé yangoyo. Hôpital armé. Yangoyo armé za maternité. Voilà. Na quartier de mon quartier de côté. Il y a maternité tout ça. Maternité monene bah toi où tu as parti par là na ba commune. Mais ça on a gratuité te ane mo contact. Ah ouais, gratuité ça. Et là parmi ba hôpital répété. Là encore il armé dit ça. OK. Gratuité pesale. OK, c'est bien. Oui ba maman na ba. Ah ben na bota na ofele. Voilà. Oui, avenue c'est que non, c'est que Kenge. Avenue Kenge toujours. Avenue Kenge zaki pe na bar moko awa na kala. Ça la rappelle succès makasi. Donc na mampuka to zaki na bar Basiko. Awa to zaki na bar Karibu. Donc voici kala. Non, Karibu c'est vers les années 80 quelque chose. Basique c'est vers les années 80 quelque chose. Les agis babar au place au lilo, les sous babar mais à l'époque c'était des places au Moutunions. Yanjili as falaki pour baïbo vrai njilois aux alana ba place. Voilà. Yaki na babar lokola Basiko, ba Karibu, yaki na babar lokola ba Mapasa. Ya peki babar makasi oyo entouré tchaki pe njili. Na nzela nango na nzela ya quartier D esenga pe ba utili bana Njili pe ba kota ba kota ba fréquenter baza ko envier parce que bino envier bino ka toujours parce que total romona ba mususu mutazane ba komi lokola bandali makambo bien zali mais aza ko envier ya kimbuta c'est que ba envier bino ba biso ba kasabu ba ngirengire ba nini to yaka c'est to envier moi boza mona moi loko mo boye benda biso wa ma ezaka kimbuta mais parce que bolinga kimbuta mingi mais so koti pe na kati ba bilo ezana moi Sainte Thérèse en général Njili Sainte Thérèse, les lopes à place, mon repère au bien de la télé. Ah oui, hein. Voilà quoi.
Si vous êtes OK, vers sorti à côté axe quartier 3. On a ça bien armé les bosso bureau Seni. Ils ont biloko mo stratégique. Voilà. Ils ont quartier quartier 2. Ils ont ça la peke bato libanda quartier mususu. Bayaka. Voilà. Auto comme na veni Makonga et pas ya papa balobaki grand gardien Bilima papa Carole à Martina le pas. Voilà. Avenue na. Voilà, il est mon avenue yo. Mon réel bisoué ça venu. Voilà. Ah peut être ba match na Calais. Avenue Makonga. Avenue Makonga yango j'espère que bozo mona avenue ancien gardien wa sala pe fierita mettre la Bilima papa Carole aller au bima l'avenue tout comme la biso. Voilà. Donc tout qu'on devait sortir. Ah ba to l'équipe Makonga. Tout en avenue Louika côté bureau Seigneur Zali, bureau quartier D Pesawan. OK. Bureau quartier D. Donc chaque quartier Nzili ils ont un bureau na bureau na wa c'est bien. Siko ya biso quartier D bureau na biso ezwami na avenue Louika. Siège à l'institution à 2 yango. Tout en bureau il y a Seni. Tout en bureau il y a Fer Foncière, il y a Chang. OK. Donc, bâtiment na monion so yango. Voilà. Bureau Seni, j'espère que yango là. Yango na bureau quartier, bureau Seni, bureau Fer Foncière. Qui ça c'est là on va filmer azobula pas comprendre qui ne les gars non bekenda bo mtamtaza ba maramuna donc mon réalise la biso penata la musique parce que ba bureau là biloko comme pembeni te on a éviter ya mwana wana sec mutuna ngai donc les grands secs chef Aza donc bureau ya wana donc wana zali secrétaire na biso mutuna ngai voilà on a zappé muta CLD c'est bien communauté locale de développement OK zo mona na pe wana sec na biso bureau landi Seni olandi bureau pena Seni Zuma pena de Seni parce que za place déjà moi historique et puis za place vraiment et même rabandi rebelle ba ya wa ba buso ba électeur na ba carte disons ba ya ba zone facilement donc voilà zo mona bino vraiment est vrai quartier de to ba toujours na za guide na lo wana za simana yo mbifa la exangande là la rabongo donc voilà toujours le calamité tout ce qui a bandi ba non temps sur la merci kasi baza pour mon minute na tout ce que na bureau iso quartier D Mobimba ba changer système affiche fiche et changer et comme numérique donc ce ko yango bataki ne lenda bae awa na bureau na biso tu na réunion na kati na bango to ba bimisango wa ki no salango comme officiel quoi to kini nango na population to présenter bango vision au kinelenda eno. OK, so ba beng sai quelques quartiers kuna yango. Donc bazo travailler on bata CLD ba été. Te bata CLD ba été parce que bata kinelenda ka ba yaki pour ba kutana ba chef de riz ba présenter vision wana. Après ba élargir. Après ba élargir. OK, merci. Donc to tiki bino bo na boulot na bika moins loko za. Te moi Nicolo ndongo bika. Te bata kinelenda ba ba yaka. Te wana ezali na beti tu na otwa boki na. Mais ati wana mokila nzambe na batu na. Wana seke na biso ya quartier. C'est quartier. Merci, voilà. Kinelenda ezali projet moko boye ya résilience bato basali nzela eza na 5 communes ya ville ya Kinshasa. Eza na Lemba, eza na Masina, eza na Kisenso, eza na Njili, eza na Kimbanzeke. Non, Matete. Non, te Kimbanzeke, Kisenso, Njili, Kimbanzeke, Masina, Lemba. Voilà. Donc eza bazo sala ba modernisation bazo créer ba route secondaire biso a tozana mona mettre croquet iketi ba kwanga ekuta na rocade kuna liboso et bazo tinga ba sala ba modernisation ba fiche parcellaire comme numérique. Mais faut féliciter Mokonzi Mboka parce que ba biloko abo ezala te ezala kité ezaka continuité te les camonions so bandaka mais ezala na continuité ba faire à l'état ndeti papa na biso Mokonzi Mboka lelo soki pe ba mandat na si les ana biloko o akotika moto akoya sima exécutant ils ont pas makambo so bandaki avant o ya azwingo a continuer nango projet puis mais il y a des choses qui se font autour ko kanga maboko te to beta pe kama maboko voilà les abongo a sikoyo to kenda vers to kei vers sorti donc on ba Louika awa bonjamboli côté bureau ya député na biso moko boy pa ba Blaise Monizi OK ça comment qui na Seni donc pour ça quartier de na Njile voilà azala député sikoyo akoma membre ya Seni bureau ya Seni oto organiser ba élection lekaki ya zalaki na kati voilà donc pana bango
A, on a quartier D. A. On a l'équipe na photo na. Donc voilà quoi. OK. Na Bonjamboli. Ah ouais. Eza na place mo eza pe historique hein. Point auto komi bar o bando benga ngo place Vendôme. Moi ba komi ngwana place Vendôme. Eza pe bar mo yeba na ina njili. Eza na feri Bonjamboli. Na sanzeta pio boy. Place Vendôme. Ah ngana tika na ngana ofanda na ngana. Et si là na mo déjà. C'est si. Ah tika na ngana, je suis ngatikali. Bakondele ngatikali ah. Pesa kito boy. Pio. Ah ngaya. Ngali kabisa pesa boy sura chebo kiti na ngana. Moi chupa emelama. Wala ngine zo yate. Ezalaki vraiment place mongo à l'époque place Vendôme bana njili ba bien on a quoi Bonjamboli. Voilà. Et là nous terminons quartier 2. Voilà. Quartier de Suki Awa. To Suki si Awa. To Suki na avenue Kiteni, liboso to na avenue Kiteni. To za na avenue Luika. Et puis oyo Bonjamboli. Na ngambo na quartier 3. Mon recteur m'a expliqué, on zoomait partie nous sur là pour expliquer au lac ici quand il mange et puis ah bisika quartier de Esuki donc on va expliquer au lac ici voilà on a tous un macadam hein macadam où est qui mbanseke avenue on a liboso ezali Kiteni après Kiteni toye Luika après Luika a tous na Bonjamboli ngambo na quartier 3 soko l'équipe Bonjamboli ke Ndolo Ndolo 1 Ndolo 2 OK Nzundu Nzundu OK Kibunzi wa to suki si côté kuna quartier 11. OK. Voilà. Donc to chité na biso awa. To chité awa. Voilà. To chité awa terrain mo ba les awa na ngai to chité na terrain mwindo. To avancer, c'est mieux que to avancer na terrain on a parce que to clôturer na biso wana. Donc voilà. Ah donc Njili c'est pas vraiment monene. Njili za monene quartier de plutôt na ngona kata Njili moto tambol na msongo 50 minutes te et donc tobandi kimbuta na avenue Nsona Mpangu si to comme na avenue Bonjamboli awa dans un laps de temps voilà mais mérité quand même coca na parce que na ba commune sous quartier monsieur zaka na 4 minutes ouais les ba ngiri on a quartier za 3 minutes c'est comme ça donc commune mobimane ko za le quoi avec sous quartier c'est comme ça ngenge za bongo donc ça fait déjà parce que vous avez déjà na partie nene vous avez na kati ya quartier vous avez parmi na kati ya commune ya Njili donc les abongo mais souci mususu ezali pour na quartier 2 nga souci na ngeze ka tout monde papa ba star pe wana ba trésor pour tout ne ba savez moi kilo to moi de okanda na ebité soki photo kende wana pena pour pesa parce que biso na tata chaîne ba abonné ba ngaka ba na mama mama lo batoloba o ba ngaka mo na bilili bilili wana comme ta polémique ma famille bon on résidence familiale et comme un problème c'est fait normal to na na biso to visiter on pas ça c'est grand que té là si pas soumis non les espace moi ouais bien ba on a ça banzete on a mon pépé ouais ça frontière hein nzela monene ouais kaboli 3 na 2 ngambo wana 3 biso koto quartier D côté D ndé na lobaki ba avenue Bonjamboli après avenue Bonjamboli avenue Ndolo avenue ba Deo Kanda OK Deo Kanda beti na Mazembe beti na Vita abeti pe Libanda na Mbanda kana avenue Mbanda quartier D le long Kimbuta côté Mputu azalaki Mputu trésor donc la résidence familiale côté Mputu azalaki donc bon bazalaki na ba résidence familiale tango nzamba pamboli ba kepa na ba c'est comme ça c'est que le verbe et pas Deo Kanda tout le monde pas Deo Kanda les 3 joueurs là joueur na biso mususu kwa betaka na baimana za na poto yaza na avenue Bosonjo Bosonjo ba avenue eza na frontière na quartier 12 donc hier aza betaka na imana Ntsona mais sobriquet na ye ya bale yalaki Titanic OK yaza na poto aza na Suède kuna na ba René Makondele yazaki na Bosonjo abetaka na imana abetaka pe vraiment imana na pe na ba Coupe d'Afrique asala pe honneur à quartier oui ba ko ngona za imanya na comprendre déjà voilà quoi voilà OK déjà terrain oh tokotala awa ba terrain mwindu eza na frontière 2 na 3 terrain wana pe sali et propulsa pe ba joueur et propulsa ba joueur makasi voilà terrain mwindu poni ko mabebo mwindu parce que mabele nango
batumbaka mingi mwa bapine wana etya mwa mwindo c'est terrain so pedo ki okombe la salité so bobeti bale wana surtout so batyo kota de okoma pena mwa iba mikito bobeti babale bo so zungu na ndako na salité bo mera nolo ba mera kala bazaki ba mera nzambe ti bazaki ba mera ba yebi kobokola voilà iteme efungwama donc abandaki kosala nini sokola kaka bongisi yo awa toza na veni ndolo pa ya grand joueur abetaka tina Léopard résidence na bango je crois vert blanc wana Ivo si Luvuladio Luvuladio pas aki parmi ba joueur makasi abetaka na Bilima Bilima ke poto abeti na Turquie pa na bango na vert bazaba kimbali lelo azaka ko évoluer makambo lelo akoma tika déjà balé voilà j'espère que bon na ndenge pena ndeko akondele la kisaka biso ngalinga ndebo peut-être o eza venir siko Ndolo parmi peu ba grands joueurs sous o abima aza Deo pa bango awa OK on était là eloko to lobela donc to leka déjà parce que l'axi déjà passé avant que ba joueur à la fierté vraiment betela mazembe betela imana et là ça ko évoluer ba mususu beta pe na Léopard donc Deo kanda za mwana venu toujours là et puis terrain yango terrain mwindo ba joueur belé ba beta terrain mingi ya bana pena ya quartier D bana quartier D voilà ba tourner banda ko beta mama makasi moni poto signé là que sa poto yango voilà moni comment on envahi na ba camion et là to déplorer to senga l'état na biso ba garage à libanda vraiment baluki na terrain terrain moni poto yango c'est moi la poto yango mususu kuna donc comment pour match beta ma vraiment oh ça va misala ba sisi misala pour match beta donc terrain mwindo yango kuna toke na frontière avenue Kibunzi au côté quartier 11 voilà très cher mes terrain to bosole ko lokisa lo pa moko ya joueur WhatsApp na to ko benga icon trésor pour tout voilà Makondele. Donc, tu as venu Mbandaka, bon, vaste. Voilà. À l'époque, on jouait ici, comme match à foot, tournoi inter à venir. Et pas de trésor. Voilà, mon réalisé la mission. Voilà. Résidence familiale. Voilà, Msiko Penda Bota Makolela. Tango Bimine Awa, avec Osala Sikoyo. Dinae, ma campagne, Mbashi, mais Awa, les places ma solo et parce que les équipes poye, ma pena pour tout moi l'Angili. Awa. Biso de Beta Bale Awa. Voilà. Ba tourner Zalaki Awa. Makati aveni mbandaka pa veni mo ekenda sango na voilà veni vaste vraiment ekenda sango na ndenge moko boye meza veni kitoko tena nini ni wana expliquer biso mbandaka veni ba ndoki ya solo ba benga sport ndoki basala religion wana par rapport à veni wana boye mais aza bongote biso doit obeta babale awa voilà beti babale awa monika koli tout proche à terrain toza suna liboso terrain mambenga voilà na mbanzi bo moni pa ba dio to moni déjà voilà ba dio kanda na bité so bo chité bo mona soupa ba René Makondele tous ils étaient pembeni à terrain foot et on peut saler que babeta beta bal moni pa ba dio pembeni à terrain donc tout le temps il allait vers le terrain voilà tout terrain veni terrain mambenga OK donc ils ont ndenga ciment na ndenga liboso toza na Kimbuta pour les faire Kimbuta OK voilà Voilà, merci beaucoup vraiment. Okay, merci. Toi, pour avancer, tu as aussi nos calamités. Donc, plaisir. Nabi que tu bandi déjà na yo boti, tu comme 13 yom tu os appelé guide na biso. Si ça va quartier nyo so vraiment na yo parce que babilo mso beti awa babi non parlons puis tu dis to chiter na biso na biso so lilo basu ke cause alantia que moi na njili quartier D basuka ba dédicace moni to suki si pena awa na suka ya njili na frontière voilà. Plutôt quartier D na frontière quartier D 3 na ngambu D eza ba émission moko malamu émission moko itinérant très bien mais ba émission après soki nzamba pesi bino makasi bosa appelle ko ba inspection moko boye botal bo la sera place ya mabe place ya malamu ko eloba pe na ba kondia mboka voilà ba tenir compte ya ba makambo musuka ta ba mais ça émission malamu merci beaucoup ba reportage mo malamu na encourager chaîne na encourager présentatrice émission ba caméraman ba réalisateur bino nyonso en tout cas merci voilà merci ba dédicace ezate yo ko ba bangate dédicace na pesi dédicace à l'ébosso na pesi tata Nzambe voilà merci na Nzambe parce que yeso ki a salité wa ko sala sali pona tina na pamba et puis na pesi dédicace na batu nyonso balingaka ngai na batu nyonso basungaka ngai
Merci na banjula nyonso, merci na bana quartier de. Voilà, merci beaucoup vraiment à Kondele. Ndenge vraiment tamusi biso lelo. Nebi ke esilité na luka to sala on su ndenge zala. Elle remercie d'abord batunyo so ba s'abonner na chaîne, voilà. Ba abonner biso de so biso podcast no lubaka ka chaîne des actions pour le soutien du peuple na ka chaîne osunga bana bitike to na borfelina to sunga kana mo sukali ne to lubaka mo mungu opa nga sunga mo etika tana mo lipa bo banga ti bo contacter biso na numéro za bande de cash parce que biso to la TV za radio te l'autre fois mo to connaît déjà na orphelinat makara to pesa mo biloko de quoi nga soutenir bango pesi to ke etika to service na yo to ke etika ezalaka bongo na mo lisusu ba boss na biso bisika bozali vraiment na remercier bien o boss la pona biso parce que so bozate to le to tonda télé to tondi bo to le to tondi to sa musala ki to boss ko nyuma na ma boss Yannick sans oublier boss checking wana cameraman na munene na Londres wana pourquoi pas na remercier mama Laura Chou moté ma boss live famille matula on bambo tebele wana mon su yanga famille mialu kera mi en Allemagne chez mi en Paris c'est vraiment un petit frère chéri sans oublier notre cadet Andu Mialou félicitations déjà à longue une licence déjà donc ça la fierté déjà famille Mialou wana mon lisu sous base nanga vraiment famille Mbala ya Mirek ici ta bambo tebele donc Simbala dor Mbala bambo tebele wana mon lisusu yanga base the best mabi kambiste muneno asibi pela ngiringo to bambo tebele ne pesi bambo te bato nyusu ba soutenanga ba prière ba motivation na bino et ça la pena kitor makasi lokola elodi la maintenance na bunde si wana sans oublier mon vieux argo makaya mutatike la mwana défaut grazier de Paris bambo tebele pourquoi pas na pesa bambo te na sekelembe la full musique na Marcel wana mon lisusu mon vieux de best congolo gérant sous kapembe azalaka comme teka ba ballon na primo abordable na 9e riwana maison soleil les vents sont ballon qui toko ki kuna baleko za $100 en plus na $20 pour la social ni to lobaka ka na sima caméra na zayi bona réalisateur na biso Josué Mbungu mona mukena bangenge na ye ya do basalisa bambo tebele debi kelele to sali na quartier D to sali découverte ya Bastar ba place historique ya quartier D bomoni bino j'espère que bo CP na ki ba njilo nyonso boza vraiment ya ko CP là donc moi boni ezalaka bo reprocher biso bo comment reproche on a moi commentaire pena et ça me bien modi parabiso et puis debi que à la prochaine émission to ça sur découverte qui tu vas toujours na commune dit tous les 13 quartiers naza ça ba quartier nyonso ya njimba njilo déjà boza pour moi ko CP là ba commentaire ko se manifester pour les musiques de Sahel nandeko bakondelo za kiboko la dit na biso ni lo baka so na profiter ce qui peut nous apporter to recoute na bino à la prochaine émission quand on je vous dis bye. Esanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela